petit wana aye oh ils ont manqué caméraman ils ont manqué caméraman ngabi non bon osala ngani ndiko tindika so botali bomona ke na ebisie ngana oya na avancer betanga tambata nazoluka kopa betanga tambata yazo tindika caméraman atindi susu fazer moko mona moko mwasi bambaka e mabanga caméraman azaka bazo filmer président Lick caméraman on ezaki nani David Dewe président Lick moi si oyozoloba ke olobi azaki moi si na yo mais moi si wana à parvenir koloba pa batuke yo na ye bobo ya na yo ne mutola nakaye na sima ata yo journaliste président Lick moi si moi si nanga azana kisasa yo yebiye Gilen Mambo moi si nanga azana vacances na kisasa na azaki na petit moko na bimisa ki ye libongo mwindu siko ya komi libongo ya babar alongo libongo ya mwindu komi libongo ya babar David Dewe qu'est-ce qui se fait que yo obundaka na basi na bundi na mwasi nini ke babi obundaki na mwasi na yo ano botuli plante copine wana na les plantes aller au botole copine wana azana ndaku nanga panda inane bofana ndaku moko panda inane biloko na ya ndaku ezali kuna aboyi ngai te aboyi ngai te to boyani après makambo wana lokola ngana balobi ke ya lobi mais mukolo nzoto azoloba na yo biloba vérité kasi benga na mission na oti yo landaka bato libongo mwindo est-ce que yo na fino oyebaka kombola libongo mwindo pa mona mosi libongo mwindo ndo bani David Dewe ya bomba na sima lu bekeko lu azo utiliser bato so mutu soko sosalité de type là utiliser yo kufi kasi cameraman ozo prendre cameraman il va filmer lu bekeko et là on a une peu bazwa copine wana so bazwa bozu copine so bo so ki bo sakana e bozu nini président Lick kombo eza président Lick ozo comprendre David Dewe omoni mtuto ça la commerce n'orgueil omoni na natanga siko kombo na ye sikondo komi prêt ya kotanga kombo na ye omoni Vital Kamerhe na biso ya Luanda po kala mingi te moni Vital omoni yo zo basia yo zo basia bato yo ofinga ka bato natani Vital Kamerhe Luanda David Dewe Lour azel loko te muto azel loko na famille Lour comme na Sylvie Matabela oya nyoko mapo a loko tabona kisasa aya na bango bamso baza mayele bake ba poto donc Sylvie Matabela place na musika respect na ye ayeba kiteke leki na ye petit wana ba bomise pamba azana na âge azana 24 ans ko 25 mwana muke ka dimi wana David Dewe ngala vana na ba komba cameraman ezana sens te ozo comprendre police tangwa ye kwa kota na kati akende kotala makamadi kando maboko banque le patron akuti ngai torche ni trouble ba okanga na zoka te police wana bibozela nanu tokende nanu kotika ye na kasho tokomi na la police ngabite so na okende la police fo muto azo simanga na nzoto atindika nga pour tokende tokomi kuna akota ke pa na biso abuki bakiti abuki ba télévision abuki biloko nyonso tout babenga na téléphone batindi 30 000 asala 3 jours mais babi babeta bino yo so kanga te ngana babeta kanga te tala vidéo bien omona mwana moko boya fazer ya mwasi mutazo ya bambili banga boy muko mutu moko boye avandi azo filmer pour nga moko nazaki na zo mela nga trop pour nga so na meli trop ko provoquer nga te comprendre na temps na moni cameraman c'est tala zoba o na nga olobeli na lobeli David Dewe neti mwana wana lourd oyebi na savandaka oyebi condition vivaka lourd eza teke kiza muta makasi eza kaza mwana muluba aliaka mingi aza poa aza nete ko judoka ona te azali ka David Dewe ni na famille na bango na famille ba lourd ina ya lourd lourd mwana wana asalaka pe kuna te ba utiliser ya salaka kuna te muto ya koteli
a ridiculiser na ba position tout ya vie afinga ye abengana ye makamona na zo bisayo ha solo David Ewe Vitesse yangwana batu tout o ba olanda émission oyo soki bache ngape na kocha soki ba lobby ngape na ko mutu to banga mutu te gouverneur ya mboka o kombo na ye te Vital Kamerhe te Azana grimace, azana impolitesse extraordinaire. Aïbi qu'on respecte ma travailleur, aïbi qu'on respecte ma tout. Vital Kamerhe. Omoni soki na fungoli. David Ewe Vitesse. Merci beaucoup, très chers internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce moment, vous êtes tellement nombreux. Les Rolanda, émission Nabino Obolinga Kaming. On est sur www.idéologie TV avec David Ewembe. Nasope Sarah Makam. Pour nous toutes les choses qui se passent ici en Angola. Donc, c'est un David Ewembe na bete la Rabino Ango. Na la Sarabino Ango. Na Mamnazolo ba Fonel Yakisa Yebi Ango. Gestion Biavanga, le maramna doloba. Les lots David Ewembe nazanga moté na plateau na nazana concert na ngai Marlène la Tortira. Donc yepena donc les lots vous sentir yepena donc là yé na makambo donc na bondima. Marlène, Boitard. Oui, Boitard. Bonne santé. Santé très bien. Ok, merci beaucoup Papouche. Boitard de Nabino surtout Balandia Idéologie TV. Donc il faut s'abonner massivement sur bon niveau pour continuer comme on a la Tortira. Autrement dit Marlène, moi c'est Mbiji, moi c'est Mbinga. Moi mon cœur, je veux dire non mineur. On a pour ça découvrir mineur à côté de l'Idéologie TV. Idéologie TV. Ah, bah s'abonner à Idéologie TV. Bon, écoute à la Tortira. Ok. Merci beaucoup. L'actualité nous oblige à remettre les solos. Il y a Makambo Ezole Kanakata Mboka. Chaque fois que nous avons David Ewembe naza mutu ote nazolo karabez. Donc David Ewembe na osalaka musala na ngai. David Ewembe na lalaka na ngai na fandi be téléphone sonné. David oyebite. David kota WhatsApp, David kota YouTube, David kota na messager na yo, David kota na imo na yo. Tale loko to tineli yo. Donc à ma grande surprise na fanda na ngaka boye. Batindelinga ba vidéo ya bato bazo bunda na ba ndeko bunda présently to kumata na yo bena biso wana abunda kaka nyonso abunda kana bana miki abunda kana bana mikolo abunda donc vona boye bina bino ye siko ezaka un peu moins bizarre bato ba ye baraté présently kazaka na raison to azala na tort mais lelo to luka to yeba na plateau nanga to na plateau na biso ngana Marlène tout fani bina boy donc tozana présent aza bina fraîchement de cacho azo bimisa sola cacho bina ndenga za boy po alalaki na cacho ngana bino to yeba eloko nini esalaki po présent lik alala na cacho. Merci beaucoup abonné na biso tout, merci beaucoup na batutu o ba accompagnera émission David Ewembe moi ba commentaire o botaka wana moi bah j'aime wana et ça la moi bien donc merci beaucoup à toi Francis Dikando Maboko Bank donc patrocinadeur officiel il y a émission il y a David Ewembe donc lelo penda so moni ngai na Marlène toza penda boye présent les mon pandi to ko mata na yorobo za bongo grâce à Dikando Maboko Bank business class. Merci beaucoup à toi Alain Miezi na ndingo zo sola na David Ewembe donc continuer na makambo wana ngana yo penda toza ensemble Alain Miezi pesa ka makambo ndingo lo bagit. Merci beaucoup à toi Jobo Mbala ya Vali Mbala tout soit moniki ya moté Vali Mbala yo linga boye hein donc dans un présent ligue avec présent ligue on va se parler en long et à large. Qu'est-ce qui s'est passé ndengeni ba beta ki pour mona ki ba fido ndenga za ki tos ni kana gondo azolela lela betinga donc to sola na présent ligue to komata Boitard journaliste de Peuple Royal na comme na David Ewembe na mona ki na Peuple Royal soi-disant mais comme na David Ewembe Boitard de David Ewembe. Bonne santé présent l'équipe. Donc vous comprenez, ngale bina to na biso ba boy. Présent l'équipe bonne santé. Toujours en colère.
toujours en colère. Vous avez un problème dans le président. Nazala ba problème na ba oyo ba yebisio oyo zoloba ki ba menasa ki ngai ba beta ki nga na côté cacho nazala ba problème na bango. Vous comprenez président Ligue alobi azana ba problème na bato oyo ba beta ki ye ninga lobi ke nga na lobaki. Donc to ke na président Ligue ga boy. Président Ligue to fanaki biso tout. Na yebi ke concert na nga za présent a monaki mbala moko vidéo et bimi mbala moko na ba réseaux sociaux batineli ngango président Ligue ozo bunda obaneko bunda ezalaki na Kasenda précisément libanda ya Royal Tudilu président Ligue monde te total yo tolingi oyebisa biso o expliquer biso à long et à large président Ligue obundaki pona nini. Wana ningo kena ko tuna mwana wana ndi ayebisi oboke na bundaki na ye. Ah, batu bana poso ba yo ka président Ligue obundaki pona nini. Omoni mutu oya filmaki. Oya filmaki zoba kizengi ya filmaki. Na pesi mbote pa ya DJ Tudilu. Mbota tro. DJ nani? DJ Tudilu. Ah, DJ Tudilu. Toyebiye petit na biso DJ à travers très bien, habite la musique n'est très bien. Vous comprenez? Na pesi mbote. Nana lobelo ko moboye. Ezala na mutu moko. Alinga mona netike ye aza gouverneur ya Luanda. Ye ne mtati na rabatu ba prison. Po ye akota ba prison trop. Ezala na mutu moko. Ngai pe naza na filmage na ye o ya yibaki téléphone ya mona moko na roi dizo itwa ba bete ba mbata. To filma yango sera habité. Après ça moi si $200. Président Ligue alobi mutu oya filma ki ye. Ngai pe to sala ba filmage na ye to boya ki ko boaka to boaka nenga yibaki téléphone ya mona batu mo yo pesi mona batu $200 olingo bimana ye mona bata boy au 8 malamoko oye ko menacer na roi 18 ba mbato ba beta e awa ba beta ba mbato na roi 18 toi ba petite sœur mo bazala ngo filma ba boka biso to zana ngo awa za otito tinga na zo banga mutute respect na opesa yo eza boy ngai nazo beta na garçon oyo asungi bato na ta ya confinement azo continuer ko sala ngo di kando maboko bank business class akutela ki na jeune frère moko boy azako travailler ne ba côté mo boy azako souffrir azo se retrouver te a expliquer di kando maboko bank ba difficulté na ye ke nga naza maître cuisinier nga na yebi ko sala ki gérance te makamno surtout mais nazo sanga condition business class abi luka place na futela pa luka ba kiti na soma bu asalele le logo nyonso tout yaye ya di kando maboko bank te yaye comprendre nga la zala na problème na jeune frère nanga comprendre atekeli nga alcool na meli yé pas melaki to même son balai incompréhension tout ça l'échange de paroles yé lokola alukaka asenga pardon et pas ya frère wana akokakate abimeli et pas nanga tu comprends na mboka au frère mutakoso ngai nazasiko mikolo na bureau ya dikando maboko banki tu comprends na directeur na biso ye biet Adricha le sénateur le véritable sénateur mukolo donc combo sénateur c'est Adricha le sénateur le reste va copier Adricha sénateur ne mouillé pena que non azabena le donc sénateur ya maison mère était président liko kina biso bomuté ba oboya ngoma kasi Luanda mobimbe boya po biso toyebi ana kati ya Luanda Angola mobimbe confirma sénateur aka moko ndeni yo ngobimsela biso mususu c'est que so yebi le sénateur Adricha te ya maison mère ya maison mère oui sénateur Adricha yebi était tout comprendre ko yebete me ya Luanda ndinga na yo za journaliste ko boya mutu te po soki oboyi mutu c'est que oza journaliste asika et puis ozo chance lelo nzamba sungyo ozo sala émission na président Ligue Tokumata zala na ba question ya bien po oza en esprit le pe ko peso libala tantez pas nanga tantez pas ba nyo surtout donc zala na esprit oboya sénateur Adricha ngana yebi sénateur moko na Angola Adricha. Vous comprenez que l'accent sur deuxième sénateur ça la tout aux la relation nanga pour obima n'enga na bim sarabatu tout ça pendant que nanga na pour ça expliquer bino réalité
oyo elekaki biso peut on a pour ça toi vraiment réellement ni elekaki ça va ce nouveau né yoka na expliquer yo ndenge zalaki moi suka nzambe mona suka satan yoka na expliquer yo problème eza boy ngai naza kilo comment on ça pèse oui ça pèse beaucoup. Vous comprenez? Ça pèse donc ce que mon Congolais comment et comme qui a filmé, comme qui et on est comme malade na biso même bata poto même bato ba comme tu ba caméra bata mitakala au moment ma belé. Na nous expliquer et moko. Biso na bureau na biso père du Kandoma Boko Bank. To mêler na biso lelo loko les ali samedi, zaki samedi soki dimanche si je me rappelle encore. Zaki samedi. To bimi m'habiter tromba une heure na kene palais na vivre na copine moko tous avons vivre ne palais moko na commune kuna pona lala bake kotika ngana dikando maboko bank business class na ko makuna copine wana azate copine wana abimi akena ndenge na ye azu téléphone akangi bon ba yeko yebisanga ke to mona ke ndenge car moko ya kozwa e awo bakoti 3 filles bakina 2 garçons bakei ngabi problème ité on a copine no ya même ndako ouais bon na bien kikoso na bimi na ngapela ke tambola na tikando maboko banque boss to bimi to bito to luka place to vana biso to mena na biso ti 5 heures OK dikando epsinga ote to koma place oyo ya frère o ngabi ba place nyoso to ba place ko komate ngakuna na koma raté et puis na tina koma ngote po yango eza l'unique et le seul pour ça on va naka ko futela beta tolo soki le par na yo le pango na yo makamtu ya yo wana wapi na yebi place on a expliqué yo na wapi te na place on expliqué na yebi kombo na ngote na mona ngo kaka prince mo kata bona yebi kombo na ngote et pas ya fifi et pas mukolo ndako ya fifi vieux fifi tu viens na so yolo on a parlé na biso yolo tu vieux fifi na retunda tout mon étage mo vieux fifi te na kwembo na retunda étage on a yebi o yebi eloko mo te ngam na yebiso ya solo te na yebi na retunda étage wana étage wana o wana so yebi yango o yeba ngo na ba titre mususu eza ya vieux fifi na yepa ya vieux fifi to yena dikando maboko bank na koko mara na porte na mona babila ngao copine wana to mone na kati na 3 garçons 2 filles ba bon problème ité aza muteko na koti mbala mona kota na tipona boye ko kota na na pona vieux fifi to zaka na ba problème na vieux fifi mukolo ndako OK na bisa vieux fifi pa na ko masute mukolo ndako po ndako wana eza vieux fifi na koti mbala mona kati kuna bona moni copine wana bimi na ye ka ona bimi na ye to temi libanda le business class dikando maboko bank à koti muto azobeta tolo ke muto apesa ki dikando maboko bank mbata azalo kuta bana loti mokile kufa mais babi babeta ebino yo so kanga te ngana babeta kanga te tala vidéo bien au mona mwana moko boya fazer ya mwasi muto azo bambi libanga boy muko mutu moko boy avandi azo filmer pour nga moko nazaki nazo melana nga trop pour nga so na meli trop ko provoquer nga te comprends na temps on a moni caméraman c'est la zoba oh na nga lobeli na lobeli na pesi chéri bombote chéri bo to dilu mbote bisiko zali yo na timba to dilu botama na libumu ya bien obuzana respect caméraman o azako filmer événement na tanga mona kati forme dikano maboko bankuna o te akobima te azana ba problème yabi o tie ba caméra na yo ponga na beto waniko ozwa raison benga ba police ba kozwanga tokende kosambola ksani na sale mais soko zo luanga na beto waniko tala po nanga na beto waniko te azeliti la direction le sénateur akabengi pembila mais bon ça kuna o akobima te azana ba problème yaza nani po a confisquer bat na katia ya lupango vieux fifi mbile ye wana mbila na eyaki ozoka o bakanga bato baloba kangisaki nga kangisaki olale na prison oyo wana bazolo ba wana yo kana bisayo bakangisaki nga te na 2h du matin ozoko pa na moni copine wana na tomboka na colère nazako manquer tout le monde tant que président ozoko pa petit wana aye oh yo manqué caméraman yo manqué caméraman ngabi non bon sala ngani ni ko tindika so bo tale bo mona ke na ebisie ngana oya na avancer betanga tambata nazoluka kopa betanga tambata yazo tindika
caméraman a tini sous phaser moi moi si bambaka e mabanga caméraman azaka bazo filmer président Lick le caméraman on ezaki nani c'est bino ba caméraman ngana yebi caméraman azo filmer biso na yebi komone ngana vana ngana ba komba caméraman eza na sens te ozo comprendre police tango yé pour kota na kati akene kotala makamadi kando maboko banque le patron akuti ngai torche ni trouble ba okanga na zoka te police on a bibo zela nanu tokende nanu kotika ye na kasho tokomi na la police ngabite so na la police fo muto azo simanga na nzoto atindika nga pour tokende tokomi kuna o akota ke pa na biso abuki ba kit abuki ba télévision abuki biloko nyoso tout ba benga na téléphone atindi 30 000 asala 3 jours repon nga na koti na kasho te na kende ki na la police tanga na expliquer batali age na nga batema kamtu batali ta ba ka kombo ya place wana ba bae ba police kaka kuna président na katononte ozolo ba toke normalement ma solo na yo est un peu moins sérieux est un peu moins compliqué pour nga na sala gi émission na Lourkadima maître donc Lourkadima expliqua qui bato lobby yo oyaki kota des ordres na place wana okuta place nini na royal na yebi komba royal na peuple royal na comme kuna te na mutamba na ki na peuple royalité te na peuple royal na biso na loi na peuple royal. Merci. Peuple royal, non, qui na peuple royal. Yo donc comme na peuple royal. Na zaki na peuple royalité, na na mutamba te makambeleka ki pas ya fifi. Merci. Pas ya fifi. Président Lick, moi si oyozoloba ke olobi azaki moi si na yo. Mais moi si wana a parvenir ko loba pa batuke yo na ye bobo ya na yo ne mutola na kaye na sima. Ata yo journaliste président Lick. Moi si nanga azana kisasa yo yebi Gileni Mambo moi si nanga azana vacances na kisasa na zaki na petit moko na bimisa ki ye libongo mwindo siko ya komi libongo ya babar alongwe libongo mwindo komi libongo ya babar omonite place na otiko betisa pecho na lelo na to betisa ye na congolaise okotuna batu tout la congolaise ba beto li solo mona wana nani oyo lobiana Kadima wana obetilo mtuna mutu na congolaise babaji ka simba batutu ba yona babeta ye ngamu na papulo to seng bata tuna ya yebisa yo alobi nga na ko banda ko la mwasi na yo nyonso ngalobi mayebo akangiso li wala mwasi na yo na oyo azoloba mwana na libongo mwindo wana oyo ex libongo mwindo akomi de ex azalaki azako contete na ba problème oyo moni mwasi bino basi boza na problème a mutu nga président Lick mobali tout oyebika sasa balaka voyou balaka soda balaka soda ko na mundu ki balaka yo ko longa okoza pena ko muninga ebisio ke yo sala ndako baninga to ba dépendre na ba misano ya basi baye ba ebisio ke kuno so eza muke yaka koto mosilo to baninga na basi ba dépendre na yo na poche ya président Lick yo yebinga mama basi to beta li solo te nga ba ko boya na 11h 11h na Bali il suffit qu'on a son téléphone. Mais qu'est-ce qui se fait que yo obunaka na basi na bundi na mosini ke babi obunaki na mosina yo ana botolier plante moi copine wana na topele plante ale obotolier copine wana azana ndaku nanga panda inane bofana ndaku moko panda inane biloko na ya ndaku ezali kuna aboyi ngai te aboyi ngai te to boya ni après makambuana lokola vérité balobi ke ya lobi même kolo nzoto azoloba na yo biloba vérité kasi benga na émission na oti yo landaka bato libongo mwindo est-ce que yo na fino oyebaka komona libongo mwindo pa mona mosi libongo mwindo olobani te oyebaka komona elobani mbiso ya kitoko ya mwindo osoyo kaka ngo epai mwana mosi babenga ebongo biso tosalaka tofulaka soki esimbi te nga na tika tana ndi nazana sipela ngabo nazolela nzala mais président Lick naza piake oza piake ate to yebisco moi o bofani me banda 1 an
ndako moko ba camarade entourage ne bomier entourage ne mte bomier donc po na kozwa na beti yo po na moni mabe OK yango za séparation libala te pesa normal no bala beta na beta kiye na kanda oui yango esali ke na zuye kabelo te kabelo za chapeau na longoli ye na kanda ozo pan na ridiculiser te na longoli na kanda na ye na ndako eza na ndako yo zo ka bien ke ngana koti kasho o ba na koti kasho na keina la police na comme la police va tchenga na bureau na bango abiki yo mkolo ko vanda kuna teto c'est la titongo et puis au milieu alcool nga ba zwaki nga tampo na alcool na yaki so alcool non mais balobi ba kangisa ki ondeko mais na zo na kangisa kinga place oyo saki na sala ki desora na bundaki na nani bon na chana o monique yo ozano mutu a milonga oza mutu ya distraction a journaliste ozo distrainga pour te dire que ozo distrainga ba futa ki yo combien pour di kano maboko banka futa on fa 5 président Lick ba futi yo combien to moni ba image wana na place o bino bozalaki eza problème te o moni image mona ki ngai mbolumu na libanda te siko batu o kutu ba mitakale monana bazo vivre et si là na ngope ngai nde sikoyo na wuti kuna na betisie na kati ya wenzage congolaise et si na ngope makamu wana tout eza ba fitirité moko botozo landa ke ya bomba na sima lu bekeko lu azo utiliser batu so mutu soko socialité de type là utiliser yo kufi kasi cameraman ozo pan cameraman ozo filmer lu beteko et là on a ni po bazwa copine wana so bazwa bozu copine so bo so ki bo saka na bozu ni président Lick kombo eza président Lick ozo pan bientôt ex métro tukumata na yorobo ezo fungwama to so la makama réalité et puis restaurant na biso business class man ezo fungwama tozotala makambo tozosala yo mutu oyo okomaka ka conflit na batu omoninga likaka conflit ngaka na conflit te na mondengo lelo la congolaise na mondengo lelo batapoto batu tu ya kisasa ba Jules Makaya merci bisika boza bosepe na makambo te ba difwa na bino tu na tuka na sepeli oyo bozolo basoki masolo ya Luanda oyo azo finga nga na ko finge bebe mama no tu fa tata na omonana ya omonana te donc ezo compter bazu yango ba pesi biso to zu yango to memi on avocat vous comprenez to memi on avocat et loko na ebsa oboy la guerre sera longue et populaire mutuana za gouverneur ya Luanda te azape et l'autre côté azarape l'autre côté aotika pe ko za l'autre côté vous comprenez ozo kompa mama ebsa yo azoka batu batalo ba yo neti lourd wana na fani pena président ka bani ko beta lisula lourd na bani liboma mais lourd alobi abaneka kwa encadrer yo po yo lo des autres président Lick biso toni to ebelo moko biso to ebi ke Francais Dikando Maboko Bank boss ya solo akani masolo na Luanda soit côté bozalaki wana asala tapage donc akitira ba 20 bouteilles à champagne ba whisky coûte kolobate parce que quand na même place wana toyoki lisuke ba beta ki yembata c'est par là l'ingratitude omoni mtutozo sala commerce n'orgueil omoni na natanga siko kombo na ye sikondo komi prêt ya kotanga kombo na ye omoni Vital Kamerhe na biso ya Luanda po kala mingi te omoni Vital omoni yo zwa basia yo zwa basia batu yo ofinga kabatu natangi Vital Kamerhe Luanda yo ofinga kabatu yo mimoni po ozana esika moko boseke ozali kolo ya batu yo moni soki ozo solo na ye ne batu musu bako sona ba yete eloko na reso loko mon petit c'est comment nani la tortura comme bien moi sou kanzambe na chona agenda omoni problème zabo ngai naza président Lick mutu akotika ngate na zokisi mutu te na buke loko mutu tata na buke loko na yo mokile ko ya ekofuta mutu akosa bino te neti mwana wana lourd oyebi na savandaka oyebi condition vivaka lourd eza teke kiza muta makasi eza kaza mwana muluba aliaka mingi aza poa
azali te ko judoka on te azali ka ke nyonso eza lourd eza poids kilo mata donc eza te ke mutu makasi te oni na famille na bango na famille ya lourd ya lourd mwana wana asalaka mpe kuna te bautilize ye asalaka kuna te mutu ya koteli aridikiliza ye na baposition tout ya vie afinga ye abengana ye makambo wana nazoyebisa yo zambe na ngai nzambe omoni fonele akisaki wapi soki palena benga aya na émission oyo okomprendre akoyebisa yo papa confort oyebisaki nga boya bina ngai oyebi papa confort dadi pandu papa confort plus que confort dadi pandu oyebisa nga bina ngai présent liki faut kendeke pa ya mbutu oyo arespectaka yo babiso oyo yo nanu aéroport ozosala te mikolo eza kokangama yango wana basala neti bongo nga navandaka na vanda aéroport telefone elela alo président oza api nazala posa ye boyeboye telema na ndenge nazalaka na kosalela yango na ndenge moko ya bénévolat mais soki moto akome pale ngai ndenge vital caméra aza koyiba mbongo azokaba akanisa kaka ye na ye ndenge ye mpe azosala bato tu bazolela nkombo na ye bato tu bazo ba bien na été ayibaki azwaka telefone amona mwasi mona wa 18 bambato babete na bafi yango baza bafi yango tu bapeti na biso okomprendre bayoki likambo wana ngai fallait batika na bima na ngai na lupango la police na ba 8h ayaki kobimisanga sikoyo ya kobimisanga dikano maboko azalaki wapi Gino Mendoza azalaki wapi Paulo dos Santos azalaki wapi na badotangelo akangisi ngai te sikoyo yo na mboka oyo pena ya zela sikoyo yo na mboka oyo sikoyo yo ya journaliste mo aux esprits atakale pa ondimate kala ondimate wana ba tititi ba mbongo e komangi soki momba ba 50,000 soki ba 100,000 ba lo mwa mbongo mais bokoki na bino ra te sikoyo po ba futa mbongo wana saki criminel mais lo ba kasi kacho na côté criminel te pona président Likabima e bale ko senga signature alo po yo saka la na lobby cameraman atindaki 30,000 30,000 on bazui baliango dikando maboko bank aye oui na ko oser biso tu awa tozana ba avocat dikando maboko bank abengi avocat na ye wana nga nazana lipango wana e kometi ya ba avocat abengi avocat na ye kitala botala bobi likama oni ngirabi botika bolongo wana alala le sous journée moko wana skona avocat ya dikando maboko bank botika ala sous journée moko azaki na alcool azokisi mutu te asali nini afingi mutu ekotaki eza enregistré kofingana te parole s'envolaki papa alei batisima de tout le monde ozo comprendre ntango yo ozomimona yo oyo biso toza na biso bato nga na mutu mona etika na lingala nga kaka place na vandi animation nazo seka poche za nango tozo mena tozo lia donc nasengeli ye mabete mais soka zo kanisaki aza danger ale mieux ayebsinga bipozaliki mutu wana koko simbote petit la lourd ko simbote nyonso wana esalo pasika po babotoli omwasi ese ndengo zana yoza mwasi te mwasi obala te obota na bota obala te nga pe na bota na koyebi soki no yaka na mwana nga na bana nga tosangisa soki poche eza ozani te soki poche eza et puis naza mobali ya kombo te biso eloko ezoboma soki ozwi mwasi liki eza mpona président liki obimi na mwasi na nga te obimi na président liki okompane wenge yo no bakasaka bozwinga mwasi te bolingi kake président liki omoni mwasi wana petite sœur bamétis mike ndundu nini nga nasalaka na aéroport natina na poto na relation oke poche eza te likando maboko banque Paulo dos Santos net Paulo dos Santos le guerrier to tina nga combien Paulo dos Santos guerrier atine ngai
250 000 kwanza abi na kabola ki ba moni mutu oyo ko banga na mboka oyo eza ba dikando wana na tango ya confinement au mona ka téléphone le pichu njembo telema place on a ba peso 30 000 odilo swana telema on a ba peso 20 000 on s'est retrouvé ata dikando kuta zate na ko ba Ricardo ah oui hein Ricardo Maindo so solution na Gibson Biafanga, soit solide. Star à Luanda. Vous comprenez? Bako salango dada, abechango dada. Mais na solo mobo. Et là on a sali lourd. A commisé là, nazo benga ba kangobi. Ba filmer yé, les ngana sali na congolaise, na ko boka ngobukie, oui. Ngana pola kate. Yo po ndenge anda ko kanga yo bongo yo bokie. Ngai na congolaise na ko somba téléphone oyo. OK. Comprends, nous tu sommes bango le téléphone oyo na vandi bonamona yewana na bengi petit nanga nga esilité ye ba ko beta ye nga nazo filmer même 4 fois na salango na papa ba 50 000 papa 4 fois na ko salango na lo bango en direct na ko salango na lourd oyo albina nga kenga naza mutu apamba nga na kilo ya Luanda soki bazolanda basi to dérangement ezaka ke to étouffé présent lik mais ya si la raté ponga pendant na banangola comme on a elongo la marché te neti bango bazo forcer kombo obo tsala ngona ndenga bien lourd azel lokote mutu azel loko na famille ya lourd comme on a Sylvie Matabela oya nyoko mapo a lokota bango na Kisasa aya na bango baso baza mayele bake ba poto. Donc, Sylvie Matabé, la place de la musique, respect naïe. Aïe, bah, qui te que, l'équipe naïe, petit wana, bah, bomise pamba, azana, na ajni. Azana 24, azana, ça 25, moi, na mouké, kadimi wana. Bah, utilisé. Na, eloko yo, tangi, kombo, ebisinga wana, soki, eloko wana, yo, lobi, à moi, si wana. Chana. Voilà, eloko wana, yo, lobi, à moi, si wana. Donc, azana, utilisé. Donc, on va utiliser bango na mutu oyo a mesala ko luka makambo po ba côté la gaé. Vous comprenez? Mais net nga boy, soko za problème nanga obligatoire. Bataki sasa. Ba osepela te ba lebo molo ba Jules Makaya, ba egaye me bana ki sasa. Vous comprenez? Nga makambo susu tout ozo boma pona nini? Naza marié 12 ans d'expérience dans mon sinanga kenaki vacances na ki sasa kangama quarantaine. Kendeki mikili bazongisi yena mwana quarantaine vana Kisasa petite sœur so na mona na bina mobali na ko fana bongo te na bengi petite sœur to vanda ka to développer ndenge zalaka moi 20 000 ya kolia par jour moi 10 000 ya kolia par jour oui moi je le donne 20 000 par kabelo ba bolonga kabelo na yuta ya na bimisa na billet ya 3 jours c'est ça normal mobali sala pona moi sikoyo soki na beti yo baningo ba bien mobali te yo ke na boye oboyi ngaite oboyi bolamu émission kana sala kina lo atenaki ma ba popo moko boye et sala kinga pe ma passe lo alobi président Lick amiye bakate kilo oya zala ngona mboka o c'est pour cela alingaka ko swana ya toa o perdaka kiyo donc maîtrise en soi président Lick ozaka na ngote ya ngono comité na niveau ya robondana chana siko betio akatio elamba siko edingwe kutu moto na ngenge muta makasi babeta pe c'est que chana zane muta makasi abeta kinga ale coupe na bopese coupe na ganyaki tika ironie tika okosa ngalo ba mama eloko na te eloko na te ngabi loko tu na solution dada na lo baboye na tika makamona longo eloko wana o longo eloko po ba fiba ko yebele ba lever ba keno ba beti tika eloko na eloko te na lobi no na lobi wana na ko expliquer ba tout pour eloko wana na benye eloko wana na lobi eloko moko boye lourd nini kengai naza mutu munene na donc pona zala mutu munene fona koma lokola nani ozo sala na émission na mutu munene journaliste sika donc nga abimi asala émission na mutu munene ngala mutu munene pona ye lourté batindi yo menacer président Lick ngala ko sape mutu munene olangwe na yo mbongo na mte lango singata na la se soki na lamuki na kela to mona pe boss so mela na ye so pan président Lick au chanter de non chanter de que na comme métis non
na changer la métis ngai au monte que lobo sera que mission na petona lelo bozo zo droit de réponse nga au fingi na fingi ba ma botara biso ba para ba boti biso ba boti face na yo mon face on nga tengama ya yo za tout droit ya nga moni boté na nga donc papa ko ta bimisi bino libo maman bimisi moko mais bilongi ndenge moko mitema ndenge moko ndenge moko te donc biloko tout différent comportement ça différent ndenge na soki car na koma na ngola pona koma lelo président ligue exact moi on a thème de comme ça président ligue exemple ngai soki na na défaut na eza yanga et ko changer te pour ça yanga ce que changer c'est que nga mon a changé siko yé moi na malam na 24 ans baninga bazo tangati bazo yekola bana ba titre supérieur ayebi na kokoma kombo na été wana lourd ayebi na kokoma kombo na été ba moi ba français yo zaki na ya zolo ba wana atako baninga mso côté classe mais au logo ti français na balabala est-ce que c'est pas ça qui yo et c'est pas ça qui yo tenazo tuna yo devant caméra azote biso ne do tuna ba question yo na do tuna ba question vieux jaloux tika ko utiliser bana bato yom to kotsa ba prison zwanga kotsa prison nazo ba wala vital camere vieux jaloux donc yeka vital camere vieux jaloux siko kombo na ye moko propre na pesi DJ Simba Tudi Lumbote wana peka même mutu te no petit na nga petit respect OK soki ozo Simba sanko wana ko kantata ke yom to pesa obokola ki batu na tantu ya coronavirus ozo retire la bombe biloko na ndako okosi pom to mona ki mda pesa ki biloko za ki Paulo dos Santos Xavier Lopez akabaki mbongo dikando maboko baki na ebite ni na koloba niveau sala ki pona batu yo osaki loko te musele ke tika grimace yo ko ya pena ko sala influence mutakoti na prison aussi longtemps yo mo bo ebi vital camera kota ba combien na prison lelo za yemo 20 ans oui ben 20 ans bakateli vital camera siko ngai bakanga ki ngai po na za sala désordre na lieu public na lieu public non na lieu public non bani mo kansanga siko po au président liko bi mais senga ki signature ya ezali belobi lokola ezalaki ye nga bo video bimi boye nde aloba ya okangsanga te nga soko okangisi nga bazulu bakoya tokenda pa batete makasi ozokopana babatayo nyonso to eza na lwande koya donc amoni yango akoti na congolaise nga nayebikaki te nakokota nga nakota na chikongo batutu pesa leki molala make yo vital camera lekisi vital camera ngola yeni tazotinda bona ola tomoni yango mpona ni bango balingi kaka bata babako kaka basala nzoka mpo bayoki tokumata na yorobo elingo fungwama balingi baetufe nga nde baetufaka oyo ya libo sikoyo natuni wa eske oyebiki kosala kombo eza dépense eza passe mais le président ligue biso tebi ke yo pendo za mutaba problème makasi bon c'est comme si ba charge nyo ça ba problème ya Luanda et là arrive pas président ligue o soko moni ozaka na mokili oyo nzambe o ozada mutaba problème net yo na ebio leloti ozala ba problème na yo oui David toyebaka ye ngano abimisa ye lelo komela nga doge mais lelo pas comme na succès site na ye zo tellement na monde entier ozo pan donc lolenge nyekese ndenge moko pe ngai etalaka nga c'est parce que nazanga po ngai place tout ya mama tanga eza na kozanga fête mi matanga ozanga te soki na yebio o comprendre po boya na fête mi matanga basaka na nango te wana ekoyelaka na libota nyonso fête kosano ani osano pe fête te mais bembe soki ye na kata libota donc ozala do fo zala bongo nga place ba chege na komi chege place ba pasteur na komi pasteur place donc nga na bongo naka o comprend nga za rabite na za vital camera te on nous échange pas te nga na oteko na za rabi ne change pas OK nga ite wana nga te nga nazali caméléon na change ba couleur ndenge na kuti nzeta pembe na komi pembe nzeta ya mwindu na komi mwindu nzeta ya jaune na komi jaune caméléon
natambulaka malembe na welisaka te nazolia nazomela je vis comprendre mpona likambo oyo etali ye babetaki nga te bazwaki nde petite sœur bakomisi ye ya bango bakanie nini estce yo ndongo ozomona na vandi na pasi nakopesa mbelo fungola ngo tala sikoyo mpo nga lelo oyo nalala likolo ya tolo titongo ezokushtani tolo anani po ye déjà ki te ye tolo mpo nalala likolo ya tolo nakopesa conseil oza mwana mwasi kolingaka te baninga baya koyebisa yo oyo osala na bango omona quarantaine oyo bakamarade oyo bakosi ye bongo ba 4 baza 4 bapasse quarantaine na ndako nanga kolia komela bamelaka congélateur bakamarade wana kaka bakimi bandako na bango baye bavandi pa nanga na gamek confiné chez président Lig bango nyonso tous les 5 ba 4 bango nyonso tout na bana na bango mibale baye na bango nga nakipaka mamona te bazolia komela mais tellement mokili eza ya ingratitude na mutu oyo kaka lukake nabebisa foye oyo naboma bato bo nasala boye okomprendre ngai mpa na ngai lu aza peti na nga abakoma bapeti ya bato nyonso tu nakokorige ye take yaya aokorige leki mpo nakotike te nakotike te soki mutu wana aza na lar dikando mpe aza na lar nga mpe naka na lar lobi oyo babeti dikando dema babeti dikando omona liboko dikando Jojo comment on doit mettre dikando mais ça c'est qu'on est très intelligent français dikando maboko ban business class ça très intelligent comprends oui comme président Leki par rapport à makambo union c'est Leki et loko étali réputation et pas et concernant le président Leki te hein congolais a une réputation congolais a une réputation te mutu monde a son réputation mutu azaki côté ya biso pasteur Mukuna za na prison asaki nini kwa lobele ma tango ya te ya kawana tango azote ya wana yo olukele réputation ni ke ye mutu malamu congolais a une réputation bien te c'est vrai ata yo za réputation te mutu pa ko mono boy petit comme journaliste petit chele a critiquer yo sans oza ki koso za ndako wana vino na peso exemple ya réputation réputation congolais toi za na poche réputation ya mutu esimba mepa ya nzambe nzambe mdayebi wana mwana nanga mpona congolais ko filmer wana eza nango bafilmaka bato mitakala ekomaka mutu ozoswala te na mutu kofilme komona yango te soki eza extraordinaire ke yo président Leki akofilme basali mabe mpo batouche moko ya grand prêtre ya Angola président Leki tukumata na yo mpona grand prêtre yango esui bato nyonso tu ya mikili na bana tuna tina na poto basepeli nango te basepeli te mutu alingi ya te tala azwi tricage na mutu abenga abeta ye za nazobenga nani nazobenga nani mutu yango oyo aza na 25 ans soki 20 ans Vital Kamerhe nabengai Vital Kamerhe yawa tina wenze ke natindi babeta yo oui nga natindi babeta yo abaji kasimba akota yo jainda te mwana nga aza kuna seleke mwana petit ya ministre nga shulai acercle ya bivie mais banimero eza kobenga te mpe tokita bipeti na nga namonaki na ngai eloko moko te bayibaki nga tshombo yango nai kotsomba tshombo et puis bakangisaki ngai te ntango bacomprendre ke alcool esili ntango omona te ke niveau président Leki na lourd rando o eke bien te pour président Leki wa likolo te lu aza na rando na ngai te lu azali étiquette lu te akotambola partout bakobeta ye lokola Leki na nga oyo amankaki yaya nazokonge Leki mpona nani te mpona ya nani te ya mongolu te sikosoye pas Leki droit de réponse abi ke oser l'autre côté oyo liboso asalaki lobi na bino abetemelango na chicongolaise oyo ngai ayebi maître na yo ayebi ke soki omeki nga na 11h na 11h10 mpo lokola nazwi telefone bo na baoyo bobenga soki masolo alwana ebemba mama na ye na tata na ye bayuma bokozwa basekret na bino botindieli eye nani
Masola Luanda. Masola Luanda bo fouti 50 000 à fingi. Bima boye mo finganga. Bima boye finga président Lick. Président Lick ba yo yebite que lourd écouter cher na Luanda. Lourd écouter cher te nangola. Même na Libanda. Yo qui ça on a monté. Toyo ki sango. Tozo ka peka ba sango zo continue. Ce que président Lick obeti c'est sous l'élo. Yo moko beti ba maître congolais pe ba beti. Jojo Hidalgo. Soki tozane niveau moko te ngana za omoni nga bacha nga kutu limite te. Bonsoir le poya dans la république. Na yebisio nga kutu bacha nga limite ko koma tete. Nga kutu soko simbinga na zui sous cop. Oh, donc président Lick obe en cop. Ozobe ngana. Président Lick. Oza petite sœur, oza jolie fille en tout cas na CP na yo. Merci beaucoup. Na pesio kaka musano ekende bien. Amen. Koyo kaka batute zala bien na petit onga na bimisa. David Wembe. Mon papouche. Vous comprenez? Oui. Oza papouche. Oh papa na moi. Ah papa. Musala. Papa na musala. Kofi Sindi. Kofi Sindi. Kofi Sindi. Lokola yo moko ndimi Kofi na Sindi moto atindi yo te ondimi kasi Kofi na Sindi ya libanda bino biso toza na kati ya idéologie TV napesi bato nyonso tombote napesi Dadi Panzu plus que confort mbote napesi petit na ngai Ricardo Maindo plus que la solution mbote Ricardo Maindo napesi Ricardo Maindo salut azala libanda surtout bimiawa orozoloko biso nyonso tout bino tout wana difficulté luka dikano maboko banque c'est par là la solution mikolo bango benge c'est par là la solution ah bon donc azopenda dikano maboko banque c'est par là c'est par là la solution. C'est par là la solution. Dikando Maboko Bank, c'est par là la solution. Dikando Maboko Bank, c'est par là la solution. Parlo di Santo, le sauveur de l'humanité. Les sauveurs de l'humanité. On se comprend maintenant, les guerriers. Oui, oui. On se comprend. Dikando Maboko Bank, zoa solution la tortira pour Nazoya. Gibson Biavanga, Star à Luanda. Mon vieux, ya tanga. Gibson Biavanga. Napesi Chéri Botou Dilou Mbote, à trop Chéri Botou Dilou. Na pese bambote nzambe nana bosana Nicolas na bengi la locomotive qui filme Xavier Lopez la locomotive qui filme l'unique et le cerf et le seul la torture a pese bambote hein petit na ngapa ni bo changer ba kombo pesa bena kombo na yo ya solo Marlène Mambweni mantsanga to la torture kombo na nga eza Marlène Bosekota iyo oh Oza bena mungala 100%. Yangwana batu tout o ba lande mission oyo soki bache ngapena kocha. Soki ba lobby ngapena ko. Mutato banga mutu te gouverneur ya mboka o kombo na yete Vital Kamerhe te. Azana grimace, azana impolitesse extraordinaire. Aibi ko respecter ba travailleur te, aibi ko respecter ba tout te. Likamba Vital Kamerhe. Omoni soki na fungoli tukumata na exfiltro ngo ato sombi sans bière osombi 100 whisky osombi 3 whisky ngozaka kilia eno na kobimisa kombo na tina na Facebook tala boye ngana swali na misalanga yo komi na Facebook na kokangisa nzoka yo moko Vital Kamerhe kokangisa suka nango tourbillon kozala tourbillon kozwa yo ngana za descendre gulu pemba ngana donc président Luc concernant nyonso eleki totiana no bakanda part nyonso pe mabe totia part conseil nini oyo attaque écran okopesa petite frère na yo poza petite frère na yo conseil nini okopesa lo attaque petite frère conseil na repesa ye ezate po azali illettré de naissance ayebi kotanga te ayebi kokomate mais on reconnaître comme petite frère nayebi kaza mwana moke na age na ngai naza na ta kopesa mwana oyo abima na ri abeba na conseil nini taba mobala to sukoli ne ngai naka kopesa ye naza illettré base ya famille etangisa e classe te yoka ngai otuni nga question nakopesa lourd conseil te banda lelo tiliwa
Pour autant la yebo, il peut se conseiller netini. À l'âge de 24 ans, Simbi papa, il y a 50 ans dans les autres. Alors il peut se conseiller. Et puis on a conseillé à Moutou Teneti yo, so qu'on a 50 000 balles, on a conseillé pour on a 10 000 balles, on a conseillé pour on a conseillé Moutou a fouta ticket na ye, a comité n'angola. Bisangana bisobo a kataka na zalakate. Ce qui n'a conseillé, tant on a rebêti ça 4 fois, après on a yébissé. On doit assurer qu'il faut bêter dans 4 fois. Il faut qu'il ait un beau canal bien. Il faut. Il faut. Et donc, Tozali, Hidalgo, Jojo Hidalgo, Azana, filmage. Oh, tant que mon aïe, quand on a mon Hidalgo, je dois téléphone filmer. Je congolaise, na yamba la mort. Donc, président, il faut qu'il y ait un filmage. Il y a filmage. Hidalgo, batu baye dini kaye. Aka obenga dini po ba bomba image. Longo yango ekota téléphone, ekota téléphone. Na koboa kango tous les 4 mbala moko. Oh. Ya matata. Président Luc, tout le monde qui lou a fait un conseil pour na bino ba vie na biso ba prête à Luanda concernant bino ba vie ou ba prête musa na bino ezaka ke kozwa ka basta ba petit na bino. Donc pire petit yo yebi yo keka ovi mwasi na ye au commissaire ya yo. Apesa bino conseil. Suko oyami ondeni. Non solo mo boy. Bona bayuma. Bayuma ne ba vie na bango bazo sala na ye moko ne bazo tinda ye. Bayuma ba toro. Moi si aze loko ya kolukate. Bogard, un vrai bogard poche. Soko ebika ko boko la moi si bien pour moi si alinga capacité pia kate akokaka ngote ateza ebelete mais oyo ya kobim donc ngana bimsaka basi oyo bayebani te neti ozo bana libongo mwindo wana bayebi ete soko ba ngoba ko libongo mwindo zo kansake no ninga yebani bongo azala succès bongo yendo ka yete ne bazo linge bon ba sakane pona yendo bazo sala ke ba diminuer nga nzoke pana nga ezo contete liki moko confirmer que nde bazo ki on eza po ba diminuer yo ngana zo bano boy tango bimi na ndako ke na ndenge na oti ner désert oyete olali libanda bazuyoti oui siko so bazunga mais kombo ya président lito botola e moi si yango na petit nga bayuma baswa pant bakebere bangaya bachindongo et puis kolanda bien ba villageois bozwa rabasi ya bato yanga bozuite yanga za na kisasa oh petit otudium to tuninga petit journaliste otuninga question ba prêtre habita ke nga kaka ba prêtre na bino nyo sangera na président ligue posa président nga na prêtre mais na ko linga neti yo bo na droit ko linga yo pona tunyo e bandel ozana mobali te obala te obota oui na comprendre na ko pe bana to sangisi bana ozana engagement te batu na kati mais misusu bakena bandaku ya mibali ya bato ya baba zui mwasi pona diminuer no diminuer si vous êtes au diminuer bato no diminuer ozo gagner ni ozo diminuer mutite osala ka mbaka vino no diminuer omoni onenga badika odike ngate okosi odike ngate blague à part et suyoto nini ningi bazuyo mwasi ngala bazwinga mwasi te bazwinga mwasi te kopi tozako vivre aboyinga amoni nzela ya bomengo yenda boyo oui aboyinga amoni nzela ya bomengo pona ye naza na eloko te naza sase po nataona ntango boyi mutu ok neuf ça va tenir anyokolaka nga abomaka me mutu ayebi président liki toyebi na mabe na ye pale momi bon pale eza kimia te pale eza kimia te mutu atiaka kimia momi so pale po mare mutu atiaka pale kimia ata papa yamati ndenge nini akozalaka ntango papa okita sa nini yo ba yo nini olobala nini yo loko nini imagine moi ça le bidon yo za le côté on a compte bancaire te on a mbongo te mutu apasi pauvre malheureux tata kala mais pendant une année à bonheur avec tata bonheur te tantôt téléphone à 300 000 à ça lango na somba avec tata le solo te le monde est trop matata bakabel o etona na ye
oyo nga na somba abeti lisolo te mais mbala mosusu nasali zuwa 5 mbata ale déjà azalaki coaché bamisa bata biso tozoluka mibali tozozwa te ye kaka ye biso tokendela ndako todépendre na ye tokoboma ngo boya ye wala voyou asambo na mboko yo mosa bokolinga mobala boyo nyonso to wana entourage mezoboma bino olanda mpe Vital Kamerhe suka nango ye wana 20 ans de prison ozongi lisusu okomoka jiba bakamunuko. Merci, à la prochaine. Merci beaucoup, très cher Internet. Namoni Boti Kolanda, Yambaki président Ligue, Ameki ko expliquer biso. Bon, moi, le président Ligue a appelé Anakanda. Ameki ko expliquer biso concernant la vidéo où ils ont circulé, la bêta qui est, la canisse qui est, biso surtout comprendre. Donc, bon, s'abonner massivement dans Idéologie TV pour nous dire beaucoup de l'actualité. Naba nouveauté nous surtout où ils ont circulé dans le monde. Ou soit dans Angola, nous sommes les caca, tozo le bilango, biso tozo patapatate, tozo hésiter, partout actualité ça. Tokota tosaka musana biso en tant que journaliste. Donc nazo pesa ba mbote nanga na batenu surtout ko ba soutenir nga. Nazo pesa ba mbote pa ba copine nanga, mbote nanga na pesa pa Gloria Mirabel ma copine chérie ba maman leki abana. Ya yo ngwana ba gros bisous. Na pesa sous papa, ye to benga ke papa. To benga ke papa na biso. DJ Struga, je te salue papa. Ya yo ngwana ba gros bisous à toi. Mon papouche David et Wembening au pesa moi ni makambo babia obenga mikolo mwansi kanzambe. Donc on fait ça comme makambo ningi za la kaka na Idéologie TV ba o senti douleur plus ma vie de ça ba mon tout passe bazo doka. Chroniqueuse mwansi kanzambe. Mbote lisi na do pesa mbote na ngepa Francis di Kandoma Boko Banque ya yepina non le bilan minute parce que na sûr. À toi aussi, Gibson Biavan à la Star à Luanda, mon vieux. Il y a eu un manager qui salue. Benoît Zeko joue la social papouche. Il y a dit carton, dans le bilan, on peut soutenir l'emba. Tarayo. C'est Didi Kinjoni, la pression botte, si cause à mon vieux. Tarayo, quand des théo, quand il dit tout ça dans le bongo. Après ça va me botter, n'en pas mon fils, mon bébé chéri, Babiwana. Mon nom est Sony, bébé Benézer, maman t'aime beaucoup, mon fils. Nalinga ko na tina bedi mon boga bébé mo Jojo, bébé na ngi top makas. Donc bébé ba gros bisous na yo, bébé Benézer. Et puis so ba mbote belé place ozali, maman t'aime beaucoup, non ça va pour na yo donc ozala bien avec ta sœur, nalinga bino na tina. Bana nga nalinga bino mingi bande ko na nyos bana bande ko na ngai mon grand frère propre. Ali Jabi business à mbongo babima mutena ba mbongo na ile pétrolier solo asila ata ko ya raté mon yaya chéri grand frère propre non peut c'est sumbote na nga pas Paulo du santo guerrier babi ye pende ye bende le télé ko ya raté pété donc zalara ndingo zalara côté paraté